Mbote na biso. Mbote na biso. Mbote wana esengo te. Good afternoon, everybody. Ya liboso na nga senga nanu merci ya komona ke ndenge biso nyonso te tozali awawa mpona kozala liloba ya peuple oyo aza na liloba te. I thank everybody who are gathering here this afternoon because we like to give these people who haven't got a say, we want to give them a voice. Ya liboso na basenga liboso merci mingi na delegation na biso oyo euti musika oyo euti Vatican oyo nani ke lelo royaume etindi awawa ba chevalier na ambassadeur ya royaume ya Saint-Pierre na Saint-Paul oyo batindi po ba observe oyo tosala lelo ndenge nasenga kake na kombo ya bana nyonso te ya nouveau Zaire nasenga bango merci. On behalf of the people of Zaire, New Zaire, I'm thanking the delegation from Vatican who are here among us. We're asking them to stand. Grazie. Why is that the cell Italian allora? I say grazie. This is the only Italian word that we can speak. Yami balepe na olingana senga merci mingi na delegation na biso oyoyo ya bandeko na biso nyonso tu ya parlement o bauti ya Grande-Bretagne na ndeko iki o azawana tosengi pe merci mingi kende balepe ba observer makambo ezotambola na biso. Secondly, I would like to thank also the delegation from the British Parliament. Here, I can see Ricky with the friends who are here among us. So, Ricky, if you can stand up for us, just say hello. Merci, Ricky. Na pena senga merci mingi na conseil na ngai wazali conseil na ngai stratégie militaire sécuritaire oyo pe lelo ki awuti pe Grande-Bretagne pe tindi po pe baya kotala pe ke réunion nde toza bongo boye na osenga ndeko na nga oyo aza ke commandant Douglas atelema po tobetelema topesela yango te. I'm also asking my advisor, on the strategy and security, the Commandant Douglas, want you to stand so that we can work. Na ngope lisusu ke na moni na kati na biso tozala bandeko pe baza pe na oba wuti oba mo baza na makambo tobengi business na business wana eza ndenge ke okokosala ke misala eza na kati ya mboka na biso bango pe lelo baza awa kati na biso po bayoka eloko nini oyo tokosala mpona bareforme ya sécurité na biso oyo ekochange mboka na biso poto kobanoki bandeko wana délégation oyo eutaki Grande-Bretagne baza pe pembeni na biso bakoki kotelema tomonake toza biso moko te me toza na bato nyonso to bauti mosika mpo bazala kaka na biso mpo bayaki kolela na biso délégation ya Grande-Bretagne. We have got also another delegation from Britain. We are here. They are here to help us offer employment in our country. We would like to ask them to stand up so that we can welcome them. Dans la délégation Moussousou P, oyo outi qui a chargé de la sécurité. Autre lui qu'il faut dans la sécurité à Malamou, réforme sécuritaire, tant que tu as qui dans le Vatican, tout le monde a qui est parce que c'est la papa Molimo, père spirituel, Ozawana, Ezak et bateau ya Suisse, ni à sécurité à Suisse. Nango pe na Singapé, merci mingi que naboye yande konabiso ya Suisse, ya académie ya formation ali na Suisse, ya sécurité pe militaire, ala pe mena biso asami na Singapé merci. We are also asking our friend from Switzerland
who's ready to help us offer a reform on security, is here among us, and we're asking him to stand so that we can welcome him. Ye loka liboso pe kera ya mnaona ke nasenga nanu merci mingi na neto za awa na conseiller na nga spécial ke tatu oyo ala tatu moko spécial oyo yo ezali